Babi c'est vraiment vraiment les lots ma doko d'abandon comme nos centre bête to senga coalition to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba continent awa siko digital ya solo Patrick Momo ha regarde ma solo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko lilo bomoko ya mboka.com émission donc kuna so côté na site wana omona makambe belé bakosa binote yango ne mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3w bomoko ya mboka bino bomona nzambe soko bise mission bongo bino bosa wata pona site yo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga eza site moko yo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli nazana maloba ona koyi koloba par rapport ya site nangina sa site oyo rien ne sera comme avant bobangate bozonga pesi mate bo affronter pour année oyo eza année à défi année oyo eza année à percer toko percer ba mur toko percer alors bomoko mboka par la grâce de Dieu nzambe akosala makambo minene pe toko témoigner ce que nous venons de parler aujourd'hui nzamba pambola bino apambola bandeko nyonso oyo basala kana 3w.bomokwamboka.com. Merci donc tous zoka mapambole quoi avec papa Charles ayebisa bino yo muto komeka na bomoko mboka ozo maladi ni alors yo ko yina bango il faut bela guat ozo lukukila dona kingo donc bo pesa lisolo ya site oyo na bolingo bazana ngo pona mboka bango pe bazobundela mboka na ndenge ya bosolo na ndenge ya justice alors yo ko yina bango il faut bela guat tika nzambe apambola bino pona lelo to suki wana yona pesi mote pa yemo balobi le prophète de la presse pour l'image balobi eza digital momo il n'y a pas D il n'y a pas toi il n'y a pas photo il n'y a pas match 3w boboko ya boka 3w. Bonjour bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete kaka moko. One love. Nakotami l'été juin 1959. Nakujala na Yakamba. Nazali Mbadi na Équateur. Asali ba école primaire na la bonne partie na intérieur. Asali école secondaire awa na Kinshasa na ex-CDSO lelo na Kitambo ba obenga ngo Kikula. Là on a eu diplôme d'état na bandai musa na banque centrale der wana banque du Zaïre. Asali bola misato naza penza ya famille ya bajuriste apapa kufaka kwa kalangai na kino mwana mke mais il s'est fait que banque et décida que tinangai la que la classe na Poto akendaki Poto na 83 vers la fin 83 84 c'est aussi sa université na 89 naye kozonga Kinshasa naye koreprendre mosala na banque centrale ekomi na 97 ntango Laurent Désiré Kabila akomi président comme par hasard komo na ngai bimaki comme conseiller na ye nakomaki conseiller économique na ye mais tango wana ezaki mwa mindondo mpona biso bato Équateur naye kozonga na banque nasali na portefeuille mwa moke
nasali mpe na aner comme conseiller économique de mbula mitano nde na 2005 papa alobaki yango awa naye kokoma directeur général ya société pétrolière Chevestream toza na babloc misato na mwanda na kasa boyebe pa hyperenco asalaka production biso tozosala recherche esika wana mwa bamindondo mike mike ekomaki me totikali kaka associé kuna. Et en 2006, j'ai installé BRT Africa, Business Radio Télévision Africa. Pour les lois, la kanisa mingi na bino baza kolanda. Na ba 2000, écoute ça la faire ba 2010. Na benganaka ba kimbangiste. La télévision en radio. Nous avons 2010-2011. 10. Bon, Jean Faustin a bandi Bossa Anaï depuis 1989. En 2010, Papa Koussou a zaki koleka na télévision, na zaki na ndako. Na ekotala elobeli na ye ndenge azoloba Simo Kimbangu. Pesi nga kanda na bengi na régie bakati ye émission na kati tokande en faisant ça na provokaki fumu papa Simo na ba 2012 naza catholique na ba 2012 naki d'habitude pendant la cola pour nazaki acolyte naki pe chantre na église alinga oyemba mingi nazotambola na photo ya Jean-Paul II na kati ya porte monnaie na ngai nabandi koyoka momongo moko ezolobela ngai aza koinsiste azoloba na ngai longola photo wana tia oyo ya ngai mutango azoloba longola photo wana tia oyo ya ngai nazomona ye après ekomi neti insistance nde aye komilakisa naye komona mpenza ye ndenge atelemi wana longola photo wana tia oyo ya ngai ngai nayebi te so bokoyeba papa Alphonse Kisolokele toyebani na cadre ya pétrole bango mpe baza na société pétrolière na bango biso mpe toza na oyo ya biso mais toza na groupe moko eza neti syndicat ya bapétrolier tobenga yango GPP, groupement explorateur producteur pétrolier. Nake na bureau na ye nakoti na bureau nayoki azoloba zwa photo yango nabaluki nabi Alphonse wana lero wana obenga ye Alphonse aza camarade nani kaka ya mosala na biso ya pétrole nabi Alphonse bazoloba yanga nazwa photo abi aseki abi nanga photo nayebaki nazwi photo natie na porte-monnaie donc depuis nazwi photo natie na porte-monnaie donc nazo vivre la situation moko nakanisa namoni passage bazawa nazo vivre situation moko bamakambo mingi ezokoya nazomona yango avant mais epekisami naloba nayaki mombeli monene ya vin rouge mombeli monene ya champagne nalingai viva makasi nayaki lero mosusu neti lelo toya dimanche donc vendredi nazalaki déjà en Afrique du Sud mpona komela vin kaka vin rouge nakomela bière te mais kaka na ba 2012 wana mwana aservir ngai verre moko ya suka oyo namelaka te alobi na ngai ya suka wana me okomela yango te nti libela na
bono ina yo apesi nga age na ngai apesi nga ngo naza nani soko oyebi mbula boni asalaki na boloko abakiseli nga ngo plus 3 naza leo na 55 alobi oza na mosala monene nazotinda yo naye kobanda ntango nazwi problème moke na bamindele mpona makambo ya bablok naye kobanda consultance naye nafungoli nzela ya Chine c'est depuis 2007 nakenda ya Chine mais Chine oyo nakei ya 2013-2014 nde bachinois babandi kofungolela ngai mpenza Chine eza nini parce que chinois akufa azwa temps na ye aluka ayeba yo avant asala confiance okodepense na mbongo na yo ozokoya ozokende ozokoya mais nakanisi eza kaka papa Simon Kimbangu moto asali ke nakota na esika wana na Chine naza likolo mpenza naotraite na gouvernement te me naotraite na parti communiste mosala monene nakei na Chine nakomaka année passée na mois de mai d'abord tosali réunion moko monene bapesi nga bamikanda ebele naya nango awa mpona gouvernement mokanda ekota evanda ezobima nazosenga mpenza bozala na attention bolanda nga bien parce que mateya papa uti koteya awa nayebi te soki atrichaki ngai mais eza important po koyeba mosala nini oyo nzambe atindaka papa Simon Kimbangu mpona biso bayini amen ntango mikanda ezowumela ezobima te na septembre exactement le 3 nazongi Chine ya année passée nazongi Chine nake susu tosali réunion monene lisusu nde bachinois baye koyebisa nga boye balobi mpona eloko esalama na mboka na bino et réussir il faut ozonga okende kosolola na église congolaise osolola na église congolaise église locale église na bino naye kose rappeler séance tenante na photo wana ya papa Simon Kimbangu naye kozonga Kinshasa nakanisa nazonga le 11 le 12 le 21 wana mongongo ebandi koloba na ngai ifo ekamba le 21 eye mpena donc insistance makasi ovai na bureau waki 5 personnes tobandi odiscute yango nabi mais ezotindama ifo nake nkamba mais nayebani na motu na kamba te na okende todiscute masolo yango ekatani toyokota neti bamasolo ya foot ya bal ya bamasolo moko ezanga ntina na bato bayaki na kati ya biro wana ntango babimi epuis na kati ya voiture nakosola na telefone kotunaka bato mpona nimero ya kamba déjà Faustin aye koyebisa motu moko oyo tosalaka na ye mpe nzela ya Chine abi patron azoluka nzela oke kamba nga naza na mwana nga moko abala na famille wana ya bakimbangu
okomtala na soki nde mutu wana ye koyebisama naye kobenga ye chef fossé mais qu'est-ce qui se passe ngai nazoluka na kekamba yo epi comment tosalaka badémarche ono patron omoni tota na makambo na bino te omoni aye kobenga papa Zako ya ngai abi na ngai olingo ke sikoyo wana tokomaki déjà ba 15h 16h donc na chef fossé abina ngai soki eroyo okokele nzela ya makadamu eza na problème te mais kokota sikoyo na kati nzela mabele eza mwa mosika okoma na butu eza malamu te osala effort lobi na ntongo oya na ba 8h bongo napesa nzela ngai 8h moins 5 le lendemain tozalaki wana liboso ya porte tokomi wana nakuti ye mpe azotambola na kati ya lopango asengi mai abwakeli ngai esinga na maboko abimela na meli natie mpe na nzoto nafukami eza un peu difficile mpo nanga kofukama mais jour wana nafukama ntango nasimbi mai ya kamba naza Jean Faustin kuta azotala ngai abokama nafukamaka donc ayi eloko moko etinga na nde nakendeki kamba na nzela nasengai Jean Faustin volanga moko tofrole accident ya makasi misato toaki mpe na moto moko bapesaki biso comme éclaireur po amema biso tokomi kamba bayambaki biso malamu na son éminence na papa Mbenza toaki obligé tolala eloko moko nayoki kaka ntango tokoti na salle monene abi bonyati frère balaboni totalani kutu na Jean Faustin tosima nabi mbala ebele te abi mais oza elombe 3 fois aki très occupé tolali wana na ntongo nde naye komemela ye badossier bandeko bamama batata eza 6 dossier ya liboso tozweli RDC mboka na biso awa plus ou moins 48 milliards ya dollars nazoloba 48 milliards ya dollars mpona totonga port ya banana so totongi port ya banana à partir ya banana Goma, Matadi, Kinshasa toyaki après Kamba ntango nakei Kamba toyoko bakisaka tokota Kamba tobima Kinshasa Ilebo totonga autoroute babalabalo ya bandali te mais totonga autoroute neti boulevard du 30 juin banda banana ti Kinshasa Ilebo à partir ya Ilebo eza neti centre tosala corridor ebima na Sud Soudan mosusu ebima côté ya Est na Tanzanie mosusu ebima côté ya Kasumbalesa mpo na Afrique australe. C'est-à-dire que okozwa mutuka na yo lelo ke non Afrique du Sud na mutuka et puis on mosusu ekobima zongo po ekende ba Tchad ba Nigeria autoroute wana ezala accompagné na chemin de fer nzela engunduka mais électrique TGV ezala accompagné na pipeline eza oyo nzela eleka kolekisa ba pétrole ba mafuta bani ba carburant esala mpe adduction d'eau parce que ntango bozotonga autoroute zingazinga bazotonga mpe bavile ya sika eza su te neti bavile oyo ndenge eza bavile moderne
na sabotala ka ba documentaire ndenge Chine eza etongama. Addiction d'eau potable parce que mai na biso ya fait que na kati ya mbu ofele ba traiter mai wana ba faire remonter en eau na ba ville nyonso wana et puis transport et électricité dossier à liboso dossier à mibale eza 10 milliards de dollars on a pas arrangé problème il y a électricité dans la grande agglomération ya Congo. Kinshasa d'abord. Donc délestage les à la raté, tout ça pour les courant normal parce que tout ça la barrage il y a solo na mokili. Bongo wana ezali. Dossier ya Misato babi mais mboka munene lokola Congo. Comment beaucoup kozanga avion, kozanga société aérienne nationale. Va proposer 60 appareils. 60 appareils. Boeing na Airbus. Il y a type nyos. Ça la carte domestique, sous-région, dans les pays africains et puis il y a Poto. Dossier à mine, les tourisme. Va proposer un bon ébélé pour le tourisme. Parce que le pays ming dans mon kili, parce que pas un bon tourisme. Le pays n'est pas Tunisie, l'Égypte, la Turquie. Balobi, nous sommes beaucoup de gens qui ont un site touristique et belé. Donc, on va améliorer en gros pour la biso. Dossier à mitano, les alliés, il y a pétrole. Et dossier à motoba, il y a un système, il y a télédistribution, on va bien dire net DSTV, net Canal Plus, mais à la congolaise. Sali. Biloko ne total la kaole total la biloko a poto ko sala neti to sali chaîne moko musala nango ela sala neti bino awa ne ko sambela ka dimanche bala ki sa pe ba théâtre oya biso pe to sala oya biso ya biso batu mwini à peu près 120 chaînes na ba prix à $5 par mois la dossier nyonso wana na présenter en kuna. Papa, yaki papa, son éminence Simon Kimbango, na papa Mbenza Mutubazakuna. Ba sepeli babi na ngai oyo eza prophétie ya papa Simon Kimbango. Po alobaka avant que yazonga basala kumbi dia toto kumbi dia maza on a pas peu kumbi mususu ya avion kumbi ya nini kumbi ya nini donc ndenge za na kati ya prophétie na ye yango wana mais lokola so okomi nango awa yebake kosala de kobima le 24 de kozonga Kinshasa na kati ya makambo na ye ndenge asalaka tokendeki na essence totieka réservoir ndenge totonisaki tokei donc boyebi banzela mabele ça c'est kiti naki na carte naki sûr que ntango lobima mbanza mungu na otia carte lobimisa mbongo natia essence tokola mbanza mungu bacarte nyonso eko nayebi na Jean Faustin bo yo mpe na boko espere mpa na yo te eloko moko ezali totie nzela kaka na maboko na ye tokomi Kinshasa Kinshasa. Et puis, dans l'équipe, il y a papa Zako pour remercier pour ça, le rapport, tout ça. On a le mois de septembre 2014. Octobre, on a négligé. Novembre, et l'autre côté. Décembre, la commission à la Mouki na Tongo, on va aller au Abeti Bal. Moto abetaki balle la veille. Dans la Mokanzo,
ça ne va pas, tout ça. Dans ce monde, bandoto, bon, ma soeur est belé, parce que comme si moi étais comme ces athées. Mais comme qui souvent il faut tout pour t'en avoir au Konzambo, quand on tombe, alors bananga vite, ko banga te de soeur n'ekoleka, ko banga te de soeur n'ekoleka na bandoto. Dès na janvier, les yemoko fumu ayaki. Atinda maka pona batu moindo akufi pona batu moindo. Aye kolakisa lisusu. Yaka awa na kusani. Atie matuka misato neti batie wana. Atie matuka misato. Atie banzete 8 alobi zwanzu tia na zunzu na tia mai na tie kukola moto tango nazokende kukola nzete mibale ezalaki pembeni nga nazwi na ndenge na nga akotisi bandeko nazobisa bino sincèrement nayebaki te ke bakoko ya Simon Kimbangu baza 26 ike mibale bakufa eza jour nasali eloko oyo na moto nde bayebisinga ke fille moko na garçon moko bakufa batikala 24 nazwi nzungu na tie nazokukola nde alobi na nga boye alobi matuka misato wana eza bana na ye et je ne connaissais pas le nom de Dialungana ebimaka donc jour wana nazoyebaka kisoloke na Diangenda matuka misato wana eza kisolokele Dialungana na Diangenda nzungu wana ezali ye mai oyo ezali na kati ya nzungu wana kupola moto makasi nazokupulaka nde biso tokupula na internat oye moto wana epela nzungu ezwa moto soki nzungu ezwi moto mai oyo eza na kati eotoka nde ezali libération ya race noire à partir ya RD Congo yazobenga ngo Congo Congo azobenga ngo na K tolongola C tosala tout tolongola C ezolongola biso identité na biso soki yo mutu wana eza ngai naosala entre parenthèse numéro ya telefone no esuki na 5 so baforme numéro basukisi na 4 ekoyepa na yo te donc makambo wana ya identité ya mboka na biso eza makasi aza koinsiste faut tochange kombo ya mboka na biso ekoma Congo K au lieu de C. Donc, libération, il y a race noire et Kouta Awa, na Congo. Libération, il y a Afrique subsaharienne, l'Afrique noire et Kouta Awa. Libération, il y a race noire, et ça va de coco ya batu moindo baza na Antilles, bana ba Martinique, na ba partout. Et kouta awa. Tant que awa to sali eloko wana te. Elo moyo sala. Alobi boye. Nakende epai ya oyo nyonso aza ko prêcher en son nom Simon Kimbangu naebisa bango basala rencontre écuménique ya ba église kimbangiste bakutana po yaza moko bakutana baskende epai bapesa biso indépendance
bakende kosala prière d'autorité na kati ya sale wana. Aselinga naza musika parce que naza préparé te mpona baprière wana. Eza prière mo makasi po ba récupérer indépendance spirituelle na indépendance économique na kati ya il faut ba récupérer yango. Tango bakobima kuna nde tokolandana biso nyonso bafidèle ya kimbangiste na baoyo bakongole bapaya baoyo nyonso batanga nkombo ya kimbanga bakende na espace moko eza neti stade bakota wana argent na babouteille ya mai mpo ezala journée mobimba ya prière kolia te komelaka mai komema mbongo te offrande ekozala te okende kokutana kuna babengi papa kusu ayaminga très bien abi nanga message oyo eza ya solo parce que ezwami epa na yo eza na ntina mais eza message ezozwama déjà na kati ya baeglise kimbangiste. Nakosalisa yo ndenge papa asengi oyo abengaka fumu simo kimbanga epai na découvrir que baconflit mosusu eza kaka po parti mosusu ezobenga papa mosusu ezobenga fumu. Papa eza mot français, fumu eza kikongo. Comment tokozala na conflit parce que oyo azobenga papa mosusu azobenga fumu. Lelo oyo bana mingi bakoyi na poto babenga bapapa bamama babenga bango badadi. Ekozala na conflit te. Nake kodécouvrir naza kodécouvrir ça fait 1 mois na bani mosala yango nazomona ke conflit eza nango te eza bamalentendu. Pourquoi? Parce que Satan na ngotanga kombo wana te aza méchant azokovoile bino oyo eza trésor munene mpona l'homme noir. Alors bayebi ke soki biso nyonso tobaluki naza catholique soki biso nyonso tobaluki lelo totie biso awa tobondeli tosengi nzela ndenge kaka ye moko alobaka na prophétie na ye ya 1921 nayebisi bino alakisi ngai avanake mokoto koloba ndenge nalobi boye amoni ke nazobanga aye na epe na maboko abi bodo zwa epe ebeni zwa epe la zwi abi katelanga bachaîne wana oyo ekangi ba epomba omoni batombe so okoti na cimetière bacimetière mingi ya bakoko na biso ti lelo depuis 60 ekangama na bachaîne katelanga bachaîne wana bakoko wana bakobima nde bakosungo na mosala oyo na bisi yo nake na telemi na mokoto ka ndenge na telemi na kasa pantalo ezolenga te lelo donc mosala eza makasi azolakisa makambo ebele azolakisa soko alakisi nga monoko elalaka te nalobaka omona nalobeli mutu avant nakomozwa bamenance tika eloko wana eloko ozosala ozoderange biso leka na télévision loba ke message no eza ya lokuta batika biso tranquille papa simon mpe atelemi azotala bango abaluki akei une façon ya koloba na ngai koba kende liboso donc mokili eza koningana na message oyo mais tozoloba boye internet partout bato baza kolanda donc bokanisa te que neti boza awa boza pauvre batiaki bino na rôle ya talon moko bino bozwi bokundi
lelo ye azokoya azolukaba bino nyonso bokona batalon 5 na talon 2 papa ateyaki wapi ye donc asengi to reconnaître que ye nde aza prophète na biso. Il faut to changer Congo wana biso za bakongolais te toza bakongo nous sommes les beta biso Congo c'est-à-dire peuple Congo soko otangi na prophétie ntango alakisi nga ndenge wana nazongi na prophétie na baécrit il n'y a pas d'amalgame et pas y a solo ba peuple Congo, c'est-à-dire de la République démocratique ndenge tozali. Il parle de Congo, na Chine, Australie, partout. Singezate, hein? Singezate entre bino na mutu wana na Chine. Et ça la na nani? Na mutu. Mais oyo biso tozali na Nzambe. Donc identité wana tant bazoya koluka ka pays yango ebandi na ka tant bakoya eza na C bonheur et dévié que wapi Brazzaville et là quand tozo mona la passe toza na or diamant cobalt nyoso uranium tout zamba mai tout na Afrique du Sud okotambola te omona mai ezokotiola neti ba mai tozo ya na mitukawa et ramasse tout. C'est-à-dire mai nyoso oyo ezobima na lavabo baramasaka yango balavabo mosusu eza kuna bakoma komela mai ya lavabo te parce que mai na mosala kosukola maboko ubeko babwaka yango na banzete na bamatiti na banini mpona kokolisa matiti parce que pays eza désertique. Mais biso awa qu'est-ce qui se passe? Le problème c'est quoi? Perte ya identité. Donc musala eza musala mo munene tozosenga bandeko mpo nzambe aza awa namoni présence ya nzambe eza awa na kati ya sala oyo ntango tokotaki awa molimo mosantu akotaki. Ce qui fait que ce qui bosengi tokozwa liberté wana ndela yokoli biso toza ennemi na ete topesi ye mingi ye azongiseli biso motema mabe biso toluka to récupéré bomengo na biso nalobi okomona tata mpe na mwana mpe na molongosa babi si bomona biso vraiment lelo vraiment tokota bandaka no santo beta to senga coalition to senga permission eza grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha regarde masolo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko lilo bomoko ya mboka.com émission donc kuna sokoti na site wana omona makambe bele bakosa bino te yango nde mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko ya mboka bino bomona nzambe soko bise mission bongo bino bosa wata pona site oyo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga eza site moko oyo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place oyo bozali kosuka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli nazana maloba on a koloba par rapport ya site nangina ebisa site oyo rien ne sera comme avant. Bobangate, bozonga pe simate, bo affronter pour année oyo eza année à défi. Année oyo eza année à percer. Toko percer ba mur, toko percer. Alors bomoko mboka par la grâce de Dieu, Nzambe akosala makambo minene
peut te témoigner ce que nous venons de parler aujourd'hui. Zamba Pambola Bino, a Pambola Bande Konyonso, o basala kana 3w.bomokwamboka.com. Merci donc toujours soka ma pambole quoi. Avec papa Charles Ebise Bino yo mutokomeka na bomoko mboka. Ozo maladi ni. Alors yo ko yina bango, il faut bela guat, faut bela guat, faut bela guat. Ozo lukuki la dona kingo. Donc bo pesa lisolo ya site oyo na bolingo bazana ngo pona mboka. Bango pe bazobundela mboka na ndenge ya bosolo na ndenge ya justice. Alors yo ko yina bango, il faut bela guat, faut bela guat, faut bela guat. Tika nzambe apambola bino pona lelo to suki wana. Yango pesi mote pa moko balobi le prophète de la presse. Pour l'image balobi eza digital momo, il n'y a pas D, il n'y a pas 3, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Bonjour bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete kaka moko. One love.